merci mingi bandeko balandi à www.nasporttv.com na banza yomoko venanga na komba PDG DJ Kunga na Suisse na yomoko boss na 6 kalamba bébé Nuksa fisto chimanga tonton chéri soda makasi na osala be mosala bolbaki na sana na banza botela kitala déjà ndenge bana baza en bonne santé ba bilanga la bango ezawana petite boutique la bango ezawana osunga bango mo ebele bele pe bango ba lobby les images aussi lobby na esika ke chimanga loba ce que to na yomoko papa na biso papa pasteur Chitadi papa motema malamu vraiment ça linga esengo na moi pasi comment na papa pasteur oyo motema malamu penza donc bana poto kini mobimba mokili mobimba soki bapenda ba pasteur ya malamu to ya solo na mboko pena bazali papa na biso aza parmi bango pour lelo comment na pasteur akoma plus que musicien alinga alta ilamba cher mutuka cher ndako ya cher voire même ba boîte fois kota mais papa na biso na onzamba asunge nango aboya sala ba tapage inutile animé encadré bana na biso baza awawa l'église kitoko tomoni oyoyo ensemble de saints au Congo papa comme un peu alblon na moi lombango abanda musala ya nzambe ndenge nini top église na biso le saint ensemble de saints au Congo et salimbula boni sans plus tarder papa mbote na yo papa mbote ndeko na ngai merci mingi zamba pambola bino pona musala oyo bosali lelo bosepeli koya kotala biso epai boye vraiment nakumisi nzambe mingi nakanisaka bato bakanisaka ngai te me lelo nzambe achi bino eloko na motema mpo bakanisa biso yo moko omoni mosala nzambe na bande na 1984 Oui, en beauté mingi, bandeko balandi à www.nasporttv.com. Encore une fois, un grand merci pour la fidélité, pour la confiance dans le Nasport TV. Na bandi borokama boto na fiso chimanga tonton chéri o susu wapi. Donc fiso chimanga tonton chéri soudan makasa Nasport TV toujours na cadre d'actualité, topé ba news. To boka to suka o nanga ba musicien, to nanga ba lelo to susu na kata église bomoni bongo ensemble de saints au Congo. Ensemble de saints au Congo, église à papa na biso apôtre Titadi et puis pe bomo na pe ONG Shalom. Donc tu peux te solo bon mon ndenge papa na biso apôtre akosala mosala ya nzambe et puis asuki pe wana pété andimia da pe initiative wana kosunga bana o baza ba orphelin bana o ba parents ba kufa na ba guerre o pe kofa na ba pesa ko boto o pe ba sundola ya ndimia azona charge wana boko mona ndenge bana o baza ko vivre na muke o ya zoka wana bana ba ko vivre na bango pe na ngolo nzambe mais mingi développement na kati ne boko yeba na kati ya développement boba nini o za na kati ya ONG Shalom topé na kati église na biso l'ensemble de saints au Congo tout dans la kati tout dans ba image bon na bazali et puis to pendant teke tout comme mega pe ko décortiquer au Nasport TV Nas show ali wana fisto chimanga tonton chéri soudan kasa Nasport TV yo moko venanga DJ Kunga na Suisse na moko na 6 kalamba kande bolobak chimanga kita sur le terrain na kiti sur le terrain ngamo na kolobela ka boko monaka bana obomoni en bonne santé bana kitoko penza melanga tala bana kitoko makasi bandeko nanga bilimo boko monaka bana ngo bango yoyo na sima nanga et puis oyo aza première aza directrice na bango maman bazali bakomeka pe balobela bino to tom ça peut caméra tili bana bomona ndenge bana ngo oyo maman basala rapport esunga bango boko mona ngo kana kati ya Nasport TV donc vedi boza na bino kimia poser pour ya boizala te quoi to marqué pose mkitan to uzonga na kati ya développement topé na kati ya lisolo boko senti po emobe papa koloba pa expliquer bino ndenge bana musala yango et puis ndenge pe nini azwa initiative wana bomona bando ebele.
bano balandi ya www.nasfortv.com na banza bino boko mona bongo bilanga oyo ba mama balakisi biso donc eza bongo bilanga oyo sunga bongo bandeko to pe bana ya ONG Shalom ba moko mieux placé ba komeka pe ba expliquer biso to moni ba pondu biloko belé yambi soki esala makandenge nini komona bana ebele boye baza ko kama bango ndenge nini to pe baza ko boko bona ba moyen nini mama mbote na yo ngote merci bilanga oyo bomoni eza pona bana na biso bitike ya ONG ba moyen penza ya ko sunga bango ezate yango na ba moyen propre to sala kabilanga to zana mwa boutique wana esunga kabiso nyonso wana pona kolesa bango kotangisa bango ba soins médicaux nyonso uta kaka na kamwa tubilango to kobuka to teki mususu to lesi bango mwa nini wana ezosunga mukie. Ok, merci. À ta payer Morotea aussi, une maman là à ses côtés, elle va un peu se représenter puis dire son joli nom. Il peut aller maman moquer, n'habite maman beauté. Je réponds au nom de Mamie Berthe, Nazapé membre à ONG, présidente de ONG Shalom. Pour na ONG Shalom, tous senga ba soutien et belé na ba union so bazolanda pe assistance parce que na ba frère na bisomoko en tout cas possibilité eza mukie bana baza ebele mpona soutenir bango tozosenga aide financière oyo nyonso akosimbama bana kosunga mpona assistance ya basoins médicaux bakotanga na bango kolia na bango parce qu'avec le peu que nous avons tozosala oyo eza mwa mukie mpona biso mais ezosivir te parce que effectif na bango baza ebele oyo bomoni eza mukie bamosusu bake na baklasse mpo baza batour après midi moyen to privé bango eza te bake na école mais bazaka ebele pasteur ye moko na ba soin na ba frère na ende a soutenir ka œuvre oyo a soutenir yango na ba frère na ye ya église ba o bazo pesa pona ye ba dim ba offrande oyo ye ako soutenir ndako na ye mais a se privaka pour que a assister bana oyo yango tozo senga aide na ba o nyonso ba ko simba ma pour que ba bana ko soutenir biso. Ok, merci beaucoup. Ceux qui baba nango baza vraiment au nombre de combien effectivement baza combien précis. Effectif na bango précis bazar nombre ya 55 donc bako tangaka bako lia obeka na makoki ya yemoko mosala na nzambe we nyonso na frère na yemoko na poche na yemoko soutien ezate partenaire pe azate donc yemoka na ndinga azo créer ba bilanga na ye azo créer ba bilo ka pour de façon qui a soutenir kaka. Ok, merci à payer mon côté maman na biso pe atana ngambo na ye maman yo pe moi le ba moke ne maman lobby on a laissé moi message pour na bande balandi à www.nasfortv mokil mobimete à la biso ba mo déjà ba PDG Didier Kunga déjà quand ça la moi un plus déjà ba hotel rabino ba te bele mokil mobimba mais un peu opesela pour ba comprendre ba nini e kozanga na kata ONG Shalom pour ba me pe ko tcha loboko. Merci beaucoup. Ngape na za membre ya ONG Shalom eloko tozo senga nde soutien. Il faut ba soutenir biso po biso moko tozoko kate bino moko boyebi mboka na biso ndenge ezaleli misala penza ya keto sala to mona moyen ko soutenir bano ezate ba ebele ba kuf ba parents na bango ba kufa na ba guerre ba parents na bango ba bunga moyen bana baza vraiment de laisser nde pasteur azui bango atie bango pour soutenir bango mais moyen na ye ezo kokate ba musu bazo tanga ba mususu place penza kutu ya ke acha penza bango ezate ba musu baza malade ba musu baza ba maladie oyo esengeli keno ba kende ata na bétranger po ba soigner bango mais moyen ezate na bana ba bébé bazali il faut penza soutien po bisika bazala kolala moyen balia batanga ba musu ba ke ba classe mais ba classe oyebi classe ya koto ezali vraiment cher il faut minerval il faut nyonso etalisam mais loboko na ye moko ezoko kate soutien nde tozo luka bandeko oyo nyonso bazoyoka ba soutenir biso tomona moyen ya kokolisa bana oyo bakola pe bakoma lokolo bato mususu. Ok, merci le papa, il est là, il va aussi dire un petit mot à rapport à ONG na biso Shalom ndenge ezako likaka et puis il pas pesi là quoi papa mbote na yo. En tout cas mbote papa merci mingi ndenge otuni ngai kombo na ngai Gilbert Kalonji nazali pe moko ya ba membre ya ONG Shalom. En tout cas merci mingi ndenge boye kotala biso lelo posa na biso ezali ke soutien etalisama vraiment bana oyo toyebi te lobi nini bakoki koya talaka lisungi ya pasteur ye moko tanto akoza na mwa muke na ye pona ndako na ye mais tala ndenge asalisi bilanga biloko eza ebele mwa boutique wana ya muke pona kosunga bango bamusu tokende kotika bango na classe bamusu baza na ba maladie mais
oyo nyonso azomona biso de près ou de loin badiaspora congolais oyo bazali musika basunga biso na evre oyo nzambe akozanga kotia loboko te mpo toyebi te avenir ya mwana tozomona lelo mais lobi toyebi ta mosu akozala président de la république akozala moto moko boye ya monene akosunga mpe mboka mpo ese développer yango wana mposa na biso ezali ke basunga biso basoutenir biso bamoyen vraiment oyo ekosalaka bana oyo bakola bakoma mpe bato bakosunga mboka na biso lobi ulobi kuna. Merci papa mpona kata maloba te soki tokoyeba bana yango bozwa bango na nzela to bayaka kotikela bino bango awa bomeka mpe koexplike esalamaka ndenge nini bokena kozwa bana banzela to bato nde bayaka kotikela bino bana yango mpo bokotema na kata ONG Shalom. Merci beaucoup pour la question otuni ngai en tout cas eza na bana ebele tokutaka bango na nzela bamosusu mpe baya kotika baparent baye atiki mwana okanisi parent nzoka nde parent te moto moko alokoti ye na nzela ta mosusu azwaki na ndako na ye lisungi eza te telemaki amoni ke église ONG moko ezali kotoyo aye kotika bango alors tozosenga na bango nyonso oyo bazomona biso de près ou de loin na babilili ya musika batala biso en tout cas basunga biso mpona bana oyo bakoka kokola mpo biso moko tokokoka te bana oyo bawuti de loin eza na bamosusu bawuti bacommune ya musika bamosusu bawuti bamboka mosusu omona moko aye soki amoni ke bankadre ye akei mpe abengi mosusu yaka tokende kuna bazosunga biso lokola bazosunga biso komona mosusu wana mpe nde omoni bakomi ebele kaka oyo abengi keno bisika bazosunga biso bisika tozomonela mwa eloko omoni baye bongo nde ndenge ebele bayaki mpe. Ok, merci. Nazongeli moko directrice, c'est ça non? Avec un peu de là, sur mon numéro de téléphone est par rapport à ONG Shalom, batemite ma malam baza mokili mobima. Na petit soki yem tropé ça to pasteur, tropé ça na habité. Le numéro il y en a à donner. Le pasteur lui-même il est mieux placé. Son numéro c'est 0349 86 848. Nous avons besoin de soutenir Abengi Papa Pasteur Yemoko à Soulouli Nae, contact et pas Nae Moko. Merci à la région Moko na Kalama bébé nourrissant na Yomoko Gelo plutôt Gino Cox na biso le manega na sportif na ma caméra tout comme marqué moi pose muke on élément na sportif tozonga siko sur le plateau na Yomoko Mosa na Nzambe to moto na Nzambe to me ko décortiquer car ndeli comment école kaka na kati ya église na biso les assemblées de saints au Congo na ONG Shalom ndenge to beteli selon lelo to marqué pose muke poto zonga quoi. Merci kuna na régie oui bando balandia www.nassportif.com na lobaki na sima ya élément na Nassportif babi tozana yemoko mona obomoni ya muke oyo lengwe mwasi oyo liboso na bino bando balandia yomoko PDG DJ Kunga na Suisse na yomoko Albert Mukinge na Canada mona o muke bomoni oyo ezande ye mutu aya to yebi mutu kongola baninga na ba orphelin parce que amona oyo papa sala pona ye mutema malamu yango bien o basala pona ye wana soka moni muninga ako souffrir atika kate na benga keno ya kato ke papa passer na biso ameka pe ko tala pe kana yo na bandi aza présente akomeka pe apesa mwa kombo na ye na yebite mbote ya mbote kombo na ona ni Cynthia tout le monde est en bonne santé ou latina au bien makolo pe bien na yebite mokili ezotala biso nini oyo penda bino bozana ngo posa po mokili sala pona bino na yebite ok amsusu papa asala mais akoma na suka te openda bino penda bozana ngo posa pona yo ozamona mokili so lobi mikolo ba yoka o boza penda na posa ya nini oyo ezanga bino awa maman za déjà awa soki oko aider na yebite Cynthia otangaka ozana poso ya classe minerval yo obelaka mingi makambo nyonso bakisi bato baya kosunga yo ozoloba te yo loba na posa natanga classe classe minerval pe futama bien mais la bique obela rapé moi mingi na habité mo kimbe ezotala yo neti maman oyo atela biso maman madodi yoyi maman motema malamu depuis Canada na yo moko Astrid Mambweni la reine tara yo la reine de Lausanne donc si mbena Lausanne na maboko na yo mwana moke bomoni oyo papa pasteur bique atungisaka biso mingi donc abelaka mingi makasi pe malade abelaka bandeko na ngai eza malade mo ya mokete ya motema na mbona biso Congo ndika ne boyebi ba réalité ya Congo lisungi eza na ngote mais yo muto motema malamu mokena ozana moyen na yo oko faire déplacer mwana oyo akoma kuna na mikila poto ba revoir kana ye ba numéro ya wana ekopesama ye moko abeti CT vu que non aza pena na courage koloba te nga fiso chimanga mopandisango na mpe koloba na kana ye donc kotanga il faut kotanga moi minerval boyebi mboka na biso minerval eza cher oyo wapi mais na muke oyo nzamba sunga nango papa na biso pasteur na mutema malamu aza nango mwana bomoni atanga classe na ye akendaka malembe kanda alati pe kitoko boye mais mingi souci eza maladi abelaka wana faut tozelongo solution na banza
vraiment na banda bando balandi ya www.nasfortv car ne papa akobetaka CT chaque mois mona mwasi bomoni abelaka presque chaque mois bambongo ebimi ya ndenge na ndenge. C'est ça ouais malade SS penda na motema ndenge salaka ye so bosungi biso bosungi ONG Shalom et ko sala bien na banda yo moko PDG DJ Kunga na Suisse na moko bébé nourrissant vous avez déjà solution et ko zwa manango to remarquer sur moi pose muke ah ye moko Junior Cox alors que ndenge bana ngo bazali na lisanga vraiment balati kitoko makasi je vous dis na muke o papa zwa donc c'est pas facile comment na basa na nzambe bele na mboko akolinga ta mwana amer hein ba mona tapage avant na ma campagne akota ba boîte po. Et si tu es bien à biso, donc il y a une facilité à ta boîte, à mettre la champagne, qui est à sunga bana, mais bela banu baza plus de 50 enfants au papa na charge naé. Pourquoi pas aussi atiga naé à charge bana naé moko da bana naé, tout le monde maman passer na mutuka makasi, bana ne ba ki na poto mais aboy ko sala bon alingi à sunga bana auto bengi les enfants de la rue tout orphelins. Vraiment papa au église na biso l'ensemble de saints au Congo. Ils ont beaucoup et puis ONG Shalom ils ont faut beau soutenir ango bino tout mokili mobima na bikepso rataraté quoi nasfortv.com ya boizala tête comme moi pose mke bomona bana onde bazali ne bavana ba kiti en bonne santé ba kolela bango pe bien mais minimum soutien pour musabi moko sur la longité donc si botia ba maboko bosangi si force wana lobi pe et comme lisolo mususu pourquoi pas mbongo loka faut opesa musicien aboko libanga que oyo sali moi Eve moko na musala nzambe ya musunzamba ko sunga surtout 2016 bandeko nanga tala liwa comme lokola ndoto même suna action okosala wana nzambe ako racheter na mabe moko boye talo bon na musala nzambe to na ONG na biso Shalom oyo nzambe akotika ote quoi to marquer pose mukene lima wana Junior Cox a balancer caméra boko mona mona bana ndenge bazana bango en bonne santé vraiment pas sina mawa quoi to landa merci.
bandeko balandi à www.nasfortv.com na banza yo moko venanga na komba PDG DJ Kunga na Suisse na yo moko boss na na 6 kalamba bébé Nuksa Fisto Chimanga tonton Chéri Soda Makasi na osala be mosala bolbaki na sala na banza botela kitala déjà ndenge bana baza en bonne santé ba bilanga la bango ezawana petite boutique la bango ezawana osunga bango mo ebele pe bango baba lobby les images aussi lobby na esika ke Chimanga loba ce que toi na yo moko papa na biso papa pasteur Chitadi papa motema malamu vraiment esalinga esengo na mwa pasi komona papa pasteur oyo motema malamu penza donc bana poto kini mobima mokili mobimba soki bapenda ba pasteur ya malamu to ya solo na mboko pena bazali papa na biso aza parmi bango po lelo komona ngo pasteur akoma plus que musicien alinga alta ilamba cher mutuka ya cher ndako ya cher voire même ba boîte fois kota mais papa na biso na oyo nzamba asunge nango aboya sala ba tapage inutile animé encadré bana na biso baza awawa néglise kitoko tomoni oyo ensemble de saint au Congo papa comme un peu alblon na moi lombango abanda musala ya nzambe ndenge nini top église na biso le saint ensemble de saint au Congo et salimbula boni sans plus tarder papa mbote na yo papa mbote ndeko na ngai merci mingi zamba pambola bino pona musala oyo bosali lelo bosepeli koya kotala biso epai boye vraiment nakumisi nzambe mingi nakanisaka bato bakanisaka ngai te me lelo nzambe achi bino eloko na motema mpo bokanisa biso yo moko omoni mosala nzambe na bandi na 1984 mpona mosala oyo ya ONG Shalom kotala souffrance ya guerre kosala bana delese na banzela otala baza na mama te papa te mosusu na papa mosusu na mama me papa azali te mama azali te na kolia ndenge nini tanke omoni moto oyo nzambe akeli na elilingi na ye azosufrire na kotambola na amere ndenge nini na kokende kofanda na makampani oyo kokota na boîte pourquoi tanke moto oyo nzambe akeli azosufrire boye nzambe azali papa ya baorphelin atie eloko na ye kati na ngai mieux vaut eloko moke nzambe azopesa ngai na partage na baorphelin parce que bazali bikelemo na ye bazali bana na ye c'est ça initiative oyo tozwi mpona kozala na bana c'est na bandi depuis 2007 ti mokolo na lelo nazali kaka na effort na ngai moko na oyo nzambe azopesa ngai nde nazosalisa bana oyo ozomona oyo yo moko interviewe bana omoni mwana moko oyo azofaire souffrir biso mingi na maladi ya ASS mwana yango chaque mois azosila makila mwana yango aza besoin ke atanga pe classe nzambe azali nzambe na bapriere na kisi oyo tozokende kotika na hôpital oyo ya bato ya malade oyo nzambe akosunga ye me tozosenga na bandeko ndenge yo moko ye epai boye no kopanza bililingi baimage oyo omoni oyo oyo akozala besoin mpona koede biso aposana aya koede biso parce que mosapi moko esukolaka elongi te nazosenga aide epai bandeko baza ebele yo moko omoni na ngai moko kaka mosala oyo ya nzambe oyo nakokoka te ndie nazosenga Didier alekaki akunga bamonaki na maître na ye bamonaki tala lelo bakei mpe koyebisa bamosusu nzambe ye moko ayebi nayebi eloko nakokosala te me nzambe ye moko ayebi mpo atushe mitema na bango baya tosala mosala oyo tokozwa lifutu mokolo wana epa na nzambe olie natambola na amer ifo natambola nalala na bato oyo bazosufrire oyo mokolo wana nzambe akufuta ngai moke nakokoloba yango wana. Merci beaucoup Nabanza papa Nabiso, papa pasteur Chitadi, il a bien parlé, il a bien expliqué, il a mis le point sur le Z, a expliqué biso ndenge abana mosala yango et puis na ndenge pe abani pe initiative oyo abana oyo na kombo ya ONG Shalom, a expliqué bino que non motema na osunga ezali mais bino bandeko balandia mokili mobimba à travers www.nasfortv.com. Vraiment botia maboko na bino boya ba kin presque ba chaque mois so bobeti moi tout en église na biso ensemble de Saint au Congo du Saint au Congo plutôt boko tia le boko bana bomoni baza ebele ne papa le bina bana mike na moni bana mike ba bébé bazali wa vraiment motema pasi bandeko nanga papa
libo moko akorate vient un peu imaginer pas un peu père de famille aza pe na oyo bana na oyo baza awa bon charge na ezana mutuni zo peser mboka na biso ata bolancer ba message ndenge nini batu ya mtema malamba bazala susuté yango siko bino ba diaspora mokili mobima oyo botala image oyo to pe na choix lelo un peu spécial pour na ONG Shalom l'église na biso le Saint ensemble au Saint au Congo bocha maboko pour bosunga papa to zongela soki moi numéro de téléphone ezali et puis eseka église na biso to ONG ezako se situer o menga pesa message po bana poto onga na bia solo ba mtema malamu akoya moi tout na Kinshasa bien te papa apeki adresse ya église apeki numéro na ye na benga ye na cha ata moi un plus ata moi bilamba bandeko na ngai ba bilamba boko ya nango ata moi sucre moi café ata moi saka fufu ata moi makala basinga ba million te il suffit bana automoni bazanga ya kolia te bino bomoni ba bilangeza wana mais ezaka insuffisant mais ce pena oye ata moi saka fufu na yo moi saka makala ata moi panier mbisi moi ba siemoule moi mapa bano yo lobiso ba koli nzamba lola abaso moi un plus papa moi numéro de téléphone église na biso pe ONG ils mis place nini. Merci mingi ndeko nanga journaliste. Église na biso adresse ezali oyo ezali Rebaka Yao avenue Kasavubo numéro 50 96 bis na commune à Bandalungwa tout juste derrière station oyo basali ya sika na Rebaka Yao. Numéro ya téléphone nazo pesa mibale 049 veut dire 099 99 86 848 et 082 171 47 74 nde numéro na biso soki mutu oyo nzamba touche motema na ye akoko benga biso tukoko solola malamu. Que Dieu vous bénisse. Merci papa, merci beaucoup Bano Balandia. www.nasfortv.com. Nabanza papa a tout dit, il a bien expliqué. Et quand on m'a fait sortir manga minga olbeza na ngote mais mingi kaka lisungi na oui papa. La question moi na moko oya bitiko oya bela liboma oyo nazo encadré jusqu'à aujourd'hui na tindi eti na université. Il y a beaucoup de choses. Monae. Junior Cox c'est le mannequin na Sport TV Marci wana sa entraîner au papa expliquer biso vraiment pas na motema menzamba komisama ndeko na biso ko mi mobali munene boye na ebité soki na kolobisa ye oui merci Bano Balandi musana nga Isaiah Koloba. Merci beaucoup biso na Sport TV mingi ezala ba preuve papa expliquer mbinga mobali obomoni oyo vraiment akoli na maboko papa kali papa le bimwa maladie yaki kati na ye papa asala ki musala ebonzambe kati na ye nzamba kangola ye et lelo bana babanda na ye na classe ya moke tina université na UPN papa pour ça la likambo vraiment faut oza mutema malamu ye moko ta présent akomenga papa sa kombo na ye pour expliquer biso nini oya koloba pona Bano Balandi ya www.nasfortv.com moi je suis ni bako sala ndeko mbote na yo mbote frère kombo nani frère kombo nanga Mais Kamande nazali orphelin ya papa na mama bazate bakufaki depuis 2003 nazalaki na muta kosunga ngai te nabelaki même ata trouble mental mais na lisungi ya nzambe oyo ya papa na biso apôtre Jean Titadi atikaki biso te azalaki toujours kolandela biso ti nazongi normal lelo nakomi mpo tanga na sisi ba études secondaire pe na koti université lelo naza lelo bien à cause ya mukie o papa na biso azwakaka azokabola elongo na biso et puis eza na ba famille mingi bazali awa ba papa na bango bazate ba famille mobimba mais na grâce na eka mukie azozwa alesi libotane ndambu biso pe azosunga biso lelo tozotanga eza pe na bakamusu ya mwana na biso tozala na ya mukie ya maladi awa aza anémique aza na problème pe ya motema abelaka mais nzambe asungaka papa mukie na kosenga pe lisungi na bino soki botiki biso te bosungi botie pe na poids parce que azali moko ya bato baza kolinga jeunesse bao bazolinga ko soutenir bana nyonso bitiki ya mokili oyo mais aza na makoki nde mukie soki bokosunga ye kosala biso malamu mingi. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. Quand papa lobby, Bano Balandi à www. Déjà, Bano Balandi à www.nasfortv bomoni donc preuve on est dans. Et là c'est que non, bana tout bomoni miki oyo dépend de connexion à yaki. Donc un peu vous imaginez un peu âge mbinga mobala komi nango déjà comme qui nango a wuti na âge muke. Depuis école c'est comment primaire papa atteint ses secondaire ti le long à l'université pose à peine mutema malama bo foka oza papa na biso papa apôtre Titadi à www.nasfortv.com na bande nyonso to la kibi nyonso obomoni vraiment sali moi pas sine sur na motema po nga mingi sali po na moni ndono ya mobali lelo ko mbinga mobali
grâce à papa na biso papa porte tita di na mawanza mpe na bolingo nzamba pesa ye mais soki yo pe ndeko o alibana mboka na ko insistaka pourquoi linga misisa yemba yo opesi so ba $100,000 ba $50,000 beta tourna baka ya ne papa expliquer na musika te apepe ba numéro de téléphone oye ata moi ça ka fufu ata moi ça ka masanta ata moi semoule ata moi mbongo minerval yo mto pia no ba 50,000 pour na ba concert te papa zo mbongo na ata 20 bana bafuta moi frais et ko ça la moi bien fiso chimanga no bananga mingi te moi ba mote kaka ebele apesi un grand merci pour na régie yo moko no sis kalamba mon boss na régie pour na et puis na montage ba moto no ebele na sima caméra junior cox na biso merci beaucoup mais mingi kongo mobimba isa na matanga mino boyebi sangwama oyo komela biso pasi na mitema toujours ya sana biso Marie Misamu oyo boyebi oyo asala ya mingi tokolelaka ye kaka matanga nano ebimi te mais au courant semaine oyo déjà corps ekobima suite à image kandi ntima asalaki déjà actualité bolandaki bozonga na kati ya Nas Sport TV ndeko nanga 2016 oyo ena ba surprise ebele yo olingi nzambe asolo bikamwa papa mekano nzambe na biso oyo na mwa offrande muketo na mwa lisungi oyo tcha nzambe osala wa bien benga Fisto Chimanga na numéro suki na 143 to kota na Facebook nanga koma Fisto Chimanga to sola nyonso sauf rien merci beaucoup d'ici là restez branchés au www.nassporttv.com bye bye merci.